18 mai comme eza date oyo papa papa Jean Mukoko oyo tobenga Yohane Mukoko nzembo liboso azwaka ngo nde na le 18 mai. OK. Est-ce que biso tokoki ko senga boli tokoki ko yeba nzembo amakesa oba yembaka amakesa mandungi di musala na biso zali ya ko communiquer isengeli to limbola vraiment na bola nyonso amakesa vraiment le 18 mai. Le 18 mai. Voilà moi extrait papa. Amakesa mandungi di no voix tenoi ni noa kwa Yesu no sambulwa no voix tenoi ni noa. Une kabiso question. Bible et comment on a combien de parties? Mais c'est le papa et comment on a 2 parties. Est-ce que donc Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Bon, est-ce que 3e partie de la Bible, c'est comment maman, bisous te lobby, tes papa. Est-ce que boyebi makambo eko comment na 3e partie de la Bible? Solbi papa te yebite. Abike kasi makambo bino bozwaka. Banzembo bino bozwaka. Ba vision bozwaka. Bandoto bozwaka. Yango wana ndeko constituer 3e partie de la Bible donc partie tata molimo santo. En tout cas, biso na lingomba na biso tozali riche, très riche. Yo kimbangiste. Ah, ce que bikite. Donc ozano na posa lo bikote. Po mingi bazali ki bazana bo bakimbangiste te. Mitete nzambe azomona na bango, azo révéler bango makambo ebele. Ya solo bazako yape. Tozako orienter bango na ndenge sengeli. Et batango pe donc vraiment basi bazwi bisika. Alors, biso batoto koti kala, to lukatege un jour ba ko botol biso ba place. Tiens trace mbala moko nzembo katani ale. Avandi na mabele. Ah kangami. Ngasi ko donc tellement mélodie on salanga ye donc kotanga pesa donc na motema na lelaka. Alors nzembo ngo yango yo. Mama mwilu yandi wavelela betompe tukala bavelela Mama mwilu yandi wavelela betompe tukala bavelela. Alors et ce qui te continue tala kuntu alampasi kisalu kya mfumu yandi watinta madonke tala doke soka tali na liboso pasi azonga sima pasi musala ya nzambe atikaka yango te ayikaka mpiko atinga makaka azonga sima te pamba te mamwilo azwaka batanta so ndenge na ndenge tango papa Simon Kimbangu akangamaki akena ba meme na nani na prison na Lubumbashi. Mais ye atika la kina bana na ye muta ko sunga ya zate soki muta meki ko ya ko sunga donc ba flama ba telemelier. Tout le monde ozalike atako taza asambela kasoki wapi. Tangu kaka moni aloti banzembo to wazuza banzembo ya tata Simon Kimbangu. To azui likambo soit ndoto bien vision ya tata Simon Kimbangu. Asengeli aya na nkamba aya kokutana na tata Mokonzi Abule papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà. Basolola ye akozanga orientation te. Akopese orientation oyo esengeli nini asengeli ko sala. Ndeko balandia minga makimbango télévision bana tata molimo santo bino ba ebomesa na kolanda biso na kati ya chaîne na biso o ezali bongo l'identité des africaines pambate menga makimbango télévision ezali solo bongo makila tata kimbango tango yozangi yango seke bomoi ezali te pambate ya wende mobikisi ya wende mosungi ezali bongo émission na bino tolobela maman mwilo ya solo oyo kokamba makaipa yangai maman falontima mombu yanga na ya yawe to ye mokolo mwalelo solo na elema esika kasi ndenge bozali komona na kati ya plateau na ngai solo na masolo na biso ya mokolo mwalelo na zali ngai mokote ndena ko kende na lombango mingi ko kutanisa bino na mbuta oto ya bino mokolo mwalelo
lelo na tina ya masolo otozali na yango bongo bokolanda na kati ya mozindo ya masolo na biso na kati ya chaîne na biso Menga Makimbangu télévision. Mbote révérend. Mbote Mama Fallon. Ya solo bayambio na kati ya Menga Makimbangu télévision biso bana na bino bandeko na bino ba journaliste pe libota ezali kolanda biso ba internet bazali mokili mobimba ba kimbangiste tout comme bano kimbangiste bayambi solo bongo nani na bandako na bango. Ya solo ngai merci pour na motuna. Ngai nazali papa Lando le Songa de Simon, coordonnateur général ya ba inspiré kimbangiste na vani na mboka Nkamba. Voilà papa Simon toye solo na mboka evandi tata Nzambe nkolo yesu pe tata Molimo Santo ozali bongo coordonnateur ndenge boti koloba kasi masolo na biso ya mokolo mwalelo vraiment Menga Makimbangu télévision na kati ya ba recherche na ye masolo ya ba inspiré koleka ndenge nini to kobenga ba inspiré mouvement wana ya ba inspiré e bandaki ndenge nini e uti wapi to ebi nyonso ko bandaka na nzela ba tata na biso ka soki bokoyo kozongisa biso na ntango wana kotalisa na biso ndenge nini e bandaki poto komati na lelo yo to lobela ba inspiré. Merci maman. Mouvement Oyo et banda dango wuta papa Mfumalon papa d'Engenda Kuntima. Voilà. Il est arrivé un moment, ce qui n'a beau santé 83 84 comme ça. A ben saka batu nyonso oyo bazwaka banzemu na centre d'accueil. Alors batu bazalaka ebele. Alors papa pe saka conseil concernant ndenge nini batu wana oyo baza ba benga ba inspirer ndenge bakoki ko se comporter. Faut bazala exemplaire pambate bangonde baza kozwa neti ba inspirer ya nzembo baza kozwa banzembo neza koteya batu banzembo wana ezoko mingi bazalaki bapakano bakomi pe bandimi mingi bazaki kotambola gauche droite bakomi kotambola tout droit pona apati kaka ya banzembo. Bon siko na tango na biso oyo ya ndenge papa Simon Kimbangu Kyangani aye po papa d'Engenda Kuntima ye kaka papa Simon Kimbangu Kyangani na baoyo bayebi malamu te. Bon na 2009 nga avant jubilé ya mama Mwilo donc juste pe na période tozali parce que lobby za 27 le 27 ya date oyo mama Mwilo atika kabiso le 27 avril. Voilà. Donc juste donc émission peut ko tomber donc vraiment donc oyo baloba donc au moment M. Alors ngai nazo kotala avant jubilé batu bazako ya bazouta de partout bauta poto bauta na ba province ndenge na ndenge bazoko ya bazosenga bazoko senga bolimbisi biso salaka boye pa ya papa d'Engenda biso salaka boye pa ba papa Simon Kimbangu Kyangani biso salaka boye pona bon songa nazo tala bi mi batu yo bazoko senga bolimbisi siko biso batu oyo tozwaka banzembo biso to benga ba inspirer est-ce que biso tozana masumu te wana papa Simon Lando azaka ka aza déjà coordonnateur ti wana nano te wana c'était en 2009 nano papa bengsi biso te na 2009 voilà donc ngai siko likanisaka muto yela kinga omiyebi pete ko za inspiré to miyeba ki déjà ti wana donc banzembo pongana banda ko nzembo depuis 1974 OK. Alors wana donc nazokana banzembo mais ndenga nazoko mona batu bazoko senga pardon pa ya papa be bongo biso batuzwaka banzembo eske biso tozana masumu te. Après mais biso pe tusengeli ko senga pardon mais siko yo bato ngo to ko senga pardon mususu na ebi bango te. Bon en plus je n'ai aucun grade ecclésiastique lelo soki bana lobiki na bengi sabatu esi bako yokela ngai voilà po bon nazaka kadoke mutu kaka wana makasi so tambula doki jusqu'à ce que likanse non pona kosenga pe bolimse bongaka fo bozala na base ya likambo oyo bokosengela bolimbisi. Alors sur ce nazwaki likanisi ya kotambola isiko soki na yebika mama yozwaka nzembo na proposer est-ce que biso tozwaka nzembo to ko kutana na papa te 18 mai comme eza date oyo papa papa Jean Mukoko o to benga Yohani Mukoko nzembo liboso azwaka ngonde na le 18 mai. OK. Est-ce que biso to ko senga boli to ko yeba nzembo amakes o bayembaka amakesa mandungi musala na biso zali ya ko communiquer isengeli to limbola vraiment na bola mnyonso amakesa zoma le 18 mai. Le 18 mai. Voilà moi extrait papa. Amakesa mandungi di no voix tenoi ni noir kwa Yesu no sambulwa
nos voix t'éloignent loin. Merci Mbouta, tu continues na biso. Alors, tant on a moni, et si biso batozo kanzembo, to kiko kene ko sola na papa te. Après aller na yeko tala, nakubanda ndenge nini nga mutu nazana ngape pasi muntu donc mutu pamba. Tine ko trouver ndeko na biso mwa mwasi, mama tukilunda ya Clementine na imeki ko intéressé ya lubi yepe ameki ko banga po tangu mususu bako grimace biso. Ngana lubi akine risque rien à rien. Voilà. Ale na kesi ko pa yemo ko papa biso batoto ka banzemo sitoko kiko yako sola na yote. Papa mukonza bule papa Simo Kimbangu tiangani lobi afongoli maboko mbala moko atie buye abeke boya naza kozela bino ndi a partir ya wana siko tawo na bandi ko sensibiliser bato ti en bref ba oyo bazalaka ndambo bata Brazzaville bazalaka batu ya ango nani Kinshasa bazalaka bon quelques têtes pe ba bayaka pèlerinage ndokola papa moko pe suza wotaka na nani oyo na côté ya Kasai bazalaka donc toyaka kosola na papa mais na masolo na papa tosolaka na kati ya bureau esika papa za kwazo kosalela totunaka nani papa lobike ngai na bengi si bino bato bozwaka banzembo to bino ba inspiré na tina mususu te na lingiete bozala donc à jour il faut boyaka kotonga Yerusalemi ndenge bana jeteki bayaka kotonga Yerusalemi le 24 décembre dirigeant le 3 octobre Faki le 6 juin Fluki le 17 mars etc. Sengeli binope bomataka mbanza po boyaka kotonga Yerusalemi marqué passe mais salatu donc chaque fête il faut botiaka pe fleur na mausolée timba la moko tangu to soli ndenge wana papa lobi bon boza wana doke fo bomi bongisa pamba te toza kozela likambo moko likambo wana ezali donc écoute bino na position malamu pamba te so écoute na position mabe ezali pasi po apati ndunga na tuni susu papa mbo papa sikoyo masolo nini penza oyo penza ba esprit ba okendango na mutu oyo lobi na biso papa lobi ngana za suna likambo koloba na bino te te pa na bino yande pa na nga donc soki par exemple ke nani donc a partir ya bino to bando yeba tata nzambe alobi nini kolo Yesu alobi nini voilà tata molimo santo alobi nini donc a partir ya ba message oyo bino bozali kozwa abi donc yango wana donc chaque le 18 mai il faut bo bengana yekuta lobi ke bozali mingi bozali partout bo bengana bo sungana bo ya donc bo se motive bo teyana voilà bo bazali ko sala ko kenika gauche droite so papa sala ki lisanga ona tina mususu te pamba te ezana batu mususu mona parfois zo banzembo bele azo pe makambo ya minene koleka mais azo ba ndenge ko memela yango te ndenge ko sala ngote donc so fuata kana ka ndenge wana OK ndena tina wana papa lobi non batu wana basengeli encadrement ndi yango na nde tokoma ko yape na minute oyo alors sikoyo nde tata mokonzi bule albaki lokola atuna kabiso question Bible et comment na combien de parties biso tolbi papa et comment na deux parties est-ce que donc Ancien Testament na Nouveau Testament bon est-ce que troisième partie ya Bible c'est comment biso tolobi te papa abike est-ce que boyebi makambo eko comment na troisième partie ya Bible solbi papa to yebite abike kasi makambo bino bozwaka banzembo bino bozwaka ba vision bozwaka bandoto bozwaka yango wana ndeko constituer troisième partie ya Bible donc partie ya tata molimo santo yango wana donc oyo nyonso bozwaka banzembo bandoto ba vision il faut bokomaka yango il faut yaka na nkamba OK ala lobi na biso lisusu bosengeli est-ce que bozana bureau papa tozana bureau te bosengeli botonga bureau pona kati ya bureau esika nde bobando bongisela makambo avaibi malibanda voilà ba document pe bobando bombela ngo wapi na bureau voilà ala ti alobi na biso boko tonga bureau bibo tonga te biso papa toko tonga bon
botonga bureau soki bolingi bochape bureau nanga na kati ah biso titali te ekopesa biso esengo kutu donc nzambe asengi bureau na ezala na kati ya bureau na biso mais ça fait du bien. Okay. Donc yango na ndeto tongaki bureau na banza baoyo bamoni na bilili basili komona ndako donc ndenge tovandi boy donc toza na kati ya bureau ya ba inspiré. Matondo mingi papa Simon Lando kasi toyoki bino na bokebi tolandi bino merci pour na ba détail nyonso. Tolingi ko ba inspiré en réalité azanani pamba te toyoki bolobeli bazwi nzembo. Inspiré azanani est-ce que ça na moto moko topé image ya moto elilingi ya moto tope ezaleli ya moto moko kokola sabino ke oyo azali inspiré tope boko yebaka ngonde ni mtu so azwa nzembo te kaso so mona na kata lisanga ba inspiré elekela boni boyebaka ndenge nini ke o azali inspiré tote. Merci maman pour motuna. À ma compréhension, tout le monde est inspiré. Eza na libanga moko, eza kuna libanga na donc ezali na matambi donc ya batu mibale. Nani donc nani? Kolo Yesu na papa Simon Kimbangu. Ndenge to koma yikuna to kende ba pese biso historique ya libanga wana balobete tango delige salamaka alors maye tondaka partout. Sikoyo il fallait mayi ezala diriger et que nanzela na yendenge pe mamituka donc etambola pe nanzela na bango etc. Ndena donc papa Simon Kimbangu na kolo Yesu bakenda ko telema nde na libanga wana. Voilà. Donc alende bazoko diriger mayi ti ndenge fleuve donc kenda donc tout droit bango moko nde ba papa Simon Kimbangu bato a diriger ka yango. Bon kanisa nanu na tango a delige c'était en quelle année? Pona ko lakisa ki papa Simon Kimbangu azali mutu ya ndenge mosusu. Donc nzambe mokeli Dieu le créateur yepe kaka en bref il y a trois personnes en Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc yende c'est la yende azali donc Mozalisia nyonso to koloba. Mozalisia nyonso donc les patrons de la Sainte Trinité. OK. Donc besika elenge mobali ya na uta ya zo kelo kote ne bozala yi koloba kasi soka tali yo boya sali portrait mobimba. Vraiment azotonga na ba sala donc porter na banda kwa étage ezala même ya mabele azo sala mo fabriquer ba brique ka mabele kana manzanzo ya nani ya sardine atongi pendako il est pas inspiré pour siko yo azomona ngai ngana zo kanzembo mais ngana kwa sala yango te. Donc c'est une révélation. Okay. Donc aza inspiré banzembo pe na kati ya Bible ceux qui te tali na kati ya Bible ba oyo ba koma Bible. Ce sont des inspirés. Donc les écrivains sont des inspirés. Na ba écrivain. Ba écrivain ba ça ba inspiré. Donc buta to koloba ete na ba obazwaka ba ndoto. Aloti ndoto. Ye pas inspiré. Mutu mususu alota rapete mais soka fande kanti likambo salami ye pas a kanti likambo loko beko ko salema et salami pe ye pas inspiré. C'est une inspiration. Voilà. Parce que même nani na Bible to tangaka neti roi Pharaon par exemple. Alota banzembo pardona ni ba ndoto wana oya mona kaba nani suki seti ngombe na se oya cette vache grasse et puis cette vache maigre mais curieusement oyo zalaki ya maigre bazako mela oyo ya grasse. Voilà. Alors donc nyonso wana c'était une inspiration or ya yebaki na yetina te mais mutu aki ko limbola ngonde ezalaki et Josephine mutu ko limbola ngo que cette vache maigre wana ezali période ya nzala. Cette vache grasse ezalaki ezalinde période oyo donc bat baza bien bazolia bien makamoneso donc vraiment baza à l'aise. Alors donc cela veut dire que période oyo toza à l'aise ekoleka mais période oyo ya crise ekoya. Donc c'est le moment donc to bana déjà ko préparer terrain. Alors ce qui passe après que il a inspiré ka ndoto wana te na banza bat bele basutwa donc passer biloko kolia ezate. Donc c'est une inspiration, c'est une révélation. Matondo mingi fidèles internautes balandi bayi internautes ndenge maman frano ko benga kabino bino baye bokolanda kabiso butu moyi émission na bino
tolobela maman mwilo na kati ya Menga Makimbangu télévision l'identité des Africains yango yo s'abonner et partager ya solo yo moto zali na ele moto tozali kolanda coordonnateur général Olenge Kanya zali ko expliquer solo ba inspiré bazali nani donc na yo moto lotaka na yo moto mona ko kanisi makambo biso nyonso tozali ba inspiré kasi mputa moto Olenge ezana bato mosusu bakozalaka. Est-ce que inspiration ana nde tokolobaka butu moi tout ça qui mangiste te kasi nzembo ela kaye butu moi tam so zo yeba te akote mi la côté ne so kaka motu na ye donc ezo beta musique to ebite bato Olenge wana boko sala ka ndenge nini po tam so bango nde bakokota ka contact na bino to bino boko kenda vers bango to pe nini basengeli ko sala pour que baza na encadrement surtout to ebi keza don oyo ezali ya don divin oyo pesa mena moto nyonso te bato Olenge wana bakosala nini bo communiquer bango na nzela Menga Makimbangu télévision. Merci mapona motuna wana bato wana bazali mingi bazana bango tam susu assemblée na catholique na protestant etc. mais omona pa foyo kake ngana lote papa Simo Kimbangu kyangani ayako yembela nzembo boy ngana lote ki boy na mona ki boy bo sikoyo ye aza swama na lingomba mususu mais azuzo makambo ya tata Simo Kimbangu ale kuna siko na lingomba na bango akomi mal vu mais ndenge ni yozo yela biso makambo ya Simo Kimbangu alors que biso tozaba to Simo Kimbangu te dokola na ebe papa na biso moko zaka na Mbanza Ngungu jour mususu na zvandi na bureau na suto boy koko papa ne ko lukayo oui papa problème nini ongai na sambela ka soki BDK soki quelque chose de ngoma ndenge wana mais ya lota kama kamba tata Simo Kimbangu alors jusqu'à ce que tango zo yebisango baninga ya lingomba na bango donc bamonia kutu donc diabo donc na satana na ye malamba zo na bango satana po yende aleki mabeko leka c'est lo compréhension na bango mais longo kuna est-ce que biso moni yo biso za kimbangiste donc akoma ki très mal vu tellement makambo leka ki mingi jusqu'à ce que ayaki na nkamba ayako kutana papa orienté ye aye awa ayambi pe nzembo na ye mais il n'est pas kimbangiste na enregistré pe banzembo ngo bo papa mususu pe awutaka nani na chikapa bamboka moko kuta DKC alors ayaka pe ye pe amona kama makambo masolo mususu nzambe soka alingi a permettre na kolobela yango au moment opportun. En tout cas biso na lingomba na biso tozali riche, très riche. Yo kimbangiste ce que bikite donc ozana na posa lobiko te po mingi bazali ke bazana bo bakimbangiste te mitete nzambe azomona na bango azo révéler bango makambo ebele ya solo bazako yape toza ko orienter bango na ndenge sengeli batongo pe donc vraiment basi bazwi bisika alors biso batotokoti kala toluka tege un jour ba ko botol biso ba place nazo pe nani appel ya mama moko mamango azaka na Allemagne ye azwaka pe banzembo tata Simo Kimbangu mais azaki mbangiste te alors tout le monde ozali ke atako toza asambela kasoki wapi tangu kaka moni aloti banzembo to wazo banzembo ya tata Simo Kimbangu to azui likambo soit ndoto bien vision ya tata Simo Kimbangu asengeli aya na nkamba aya kokutana na tata mokonzi abule papa Simo Kimbangu kyangani voilà basolola ye akozanga orientation te akopesa orientation oyo esengeli nini asengeli ko sala do na banza esika wana soki na éviter soki na répondre voilà. na ba préoccupation na yo ya solo bosili ko répondre na ndenge sengeli donc moto nyonso oya kozwaka ba message sikoyo mbuta tangu bandeti na ndakisa banzembo tango zali koya moto koyeba ndenge nini kengai na komi ko koma inspiré e kozalaka tango azokozwango ezali na tango zali na état normal to pe oko perdre conscience okozala ndenge nini pour que tango suna entourage ozali et eze batute to ekobimisaka bino na kati ya nzoto e memio na nzoto mosusu to kaka na nzoto yo ozali wana etindi yo banda kosala zongisa boye ekolekela ndenge nini soki tozali permis ya koyeba yango. Mama journaliste merci mama pona motuna en tout cas vraiment ça très capital
bato mingi bayebaka te ke baza ba inspiré omoni papa de Ngenda ngana kolobaka likambo oyo papa aloba na biso voilà papa de Ngenda alobaka na biso ke moto na moto aza na ndenge na ye surtout nazo ke na paramètre na banzembo aza na ndenge na ye azwilaka banzembo eza na bato mosusu mona parfois soki alali azolota chorale ezoyemba uswat na kati ya ndoto yende mutu azoyembisa chorale moko boye azolakisa nzembo uswat amoni ba ange baza koyemba lera kolamuka pe mona akangi nzembo wana alakisi yango bon mais bato ya ndenge wana soki par exemple ke oloti nzembo de préférence tango lamuki na butu wana automatiquement koma yango dokola pe nzambe asungi biso à travers ba téléphone vraiment ba mindele ba sungi biso pona un quart na bango bazui alors directement vraiment au sali enregistrement po to ebunga te po bato mingi bazala mona parfois lera kolala soka loti ndoto na kati nani kati ndoto azozwa nzembo to azoyembisa ubi azoyemba umona lera kolamuka azoyema ne penzemba ngo mais soki a comité aza fatiga croyant que peut-être nzembo kubunga na ngote lobi na ukomoka na tongo umona pelero kulala epongi soke zuyole tongo tando luka nzembo ebungi nzembo ebungi bo ba mususu pe mona ikubunga te umona quelque temps et na ngombia mususu mona parfois to ekelibela alors wana pe ezali première catégorie deuxième mususu mona parfois ndenga tozo sola boy omona parfois ngai nazoyoka bason mususu bo bason na swate nazoyoka bato azoko yemba chorale mais tozo solola mais nga présence d'esprit nanga donc ezali na nzembo donc yo nanga donc yo zomona ke tozo sola na yo mais ngai makambo ta mususu yo ozo yo zoloba ezokota te ngai ezokota na ngoti makanzi na ngai ezaka na nzembo wana pona nini nazoko répétaka yango donc intérieurement pokaka so wana ebunga ti ale soki pe na lingi sur place na ko loka papier na komi bon soki pe na lingi te na reverser na okoma na ngate me na sa motema nazoko yemba yango kaka eza pe sota inspiration mususu pe mona parfois ovandi okanisi na makanisi c'est une inspiration aussi OK pour mingi ba kansaka te bongo te afa oyo zonzembo il faut kaka o mona ba ange pas tout à fait donc ezo dépendre papa denge na tiazo ko expliquer biso mususu mona parfois ozo tambula kana nzela brusquement obandi ko yemba oh soko batu oyo bazo yoka yo ba kanza peut-être nzembo ngo oyebi yango OK mais yo moko ozoko miyeba na yo teke ozo yemba nzembo ya sika donc c'est ça mais soki par exemple sutuki oh mais nzembo yo oh nzembo na yo kela yango wapi lero ya comprendre que nzembo donc tete eza nzembo sika okomi yango pe olakisi donc ça dépend kaka ya moto ndenge nzambe apeseli mususu pe azomona ba ange donc vision ba ange azomona soit ndenge akangi misu azomona bango baza koyemba mususu pe akangi ne misu te azomona bango nakozandakisa nzembo liboso nazwaka na retraite na soki na bosante le 14 avril 1974 ou 74 voilà tozalaka na retraite na Ndimba Nkenge donc awa na Nkamba alors tokena na retraite tango tosali groupe de 9 personnes mbala moko ale tozobondela ne à tour de rôle tokangi misu mais siko ngai misu nanga efungwami nazotala siko comme pembe tozalaki na se banzete et entouré biso alors sikoyo nazomona ba ange mais namoni kaka donc nani parti oya likolo donc ba ange bango nyonso donc pembe donc ka tomona ka ba ange ba photo ba ange na mapapu na bango donc kaka bazako yemba kaka kimfumu kya mazulu ka kena tsukako vozolele wako tateka kisukula so ngai nazo baninga bazobondela ngai nazo talaka na ngai kaka donc siko ezo salanga plaisir ndenge nazo mona ba ange mais bazaki na likolo donc ya nzete basane tiko kangana donc
na banzete me pati ya makolo na monaka yango te nde na tina wana nde nzembo liboso nazwaka bo ngai nazoko mona pe nazoyoka bo bamususu mona parfois akoyoka na yete to akomona na yepete ça dépend kaka donc mutu na mutu azana ndenge na ye voilà donc c'est comme ça. Mais mbuta landu tozali na sanza ya mama mulu otozali ko sepela na mosala monene o esili komona na kati ya mokili mobimba to bengi femme internationale banzembo ekite na tina ya mama mulu otoke kozwa ta extrait na kati ya plateau poto sepelisa ba mama ya mokili mobimba bazali kolanda biso. Merci mama. Na sepeli ko yemba nzembo moko mama nduma moko utaka braza ayaka azwaka nsembo menze ye mama ndumango azande mongala ayebi kutu kikongo te alors nzembo wana telema etushaka nga mingi soki na yembe yango to na kanisi yango pona nini ye mutazwa yango tango azoko yembela nga yango po d'habitude soki mutazwa nzembo normalement fa ya ko yembela nga yango comme ça nga ina enregistrer yango ba melodie o esengele soki par exemple nzembo wana malobeza na kati so na moniko elekinga niveau na sali copie na keko tangela ngo papa mokonzi ya bole voilà bon o ezali ke eza na compétence nanga na traité alors nzembo tango soko yemba mbala moko akoti en trance mbala moko doki atuntuki donki ale kitu fika yango awa kaka fandelaka on dirait que to yebaki ke no likambango doke to ko selango ka kaka na kiti oyi papa lobi molimo ele kamingi bonzo to ezala moket molimo tataki bango de tambusi bisoti awa vraiment ya solo merci ngape na vanda na kiti oyi sikoyo tango zo doke akoti en trance mbala moko nzembo katani ale avandi na mabeli akangami ngasi ko doke tellement mélodie on salanga ye donc kotanga pesa donc na motema na lelaka alors nzembango yango yo mama mwilu yandi wavelela betompe tukala bavelela mama mwilu yandi wavelela betompe tukala bavelela fukuye mwini mama mwilu kavutu kamani mako eluwa muna kinchona kyandye kasala vutu kamani mako mama mwilu muna mpasi zandye kasala vutu kamani mako mama mwilu yandi wavelela betompe tukala bavelela muna kitsanga kyandye kisalu cha mfumu yandi watintama muna mpasi zandye kisalu cha mfumu yandi watintama mama mwilu yandi wavelela betompe tukala bavelela tala kuntwala mpasye tala kumani mampasye tala kuntwala mpasye tala kumani mampasye kisalu cha mfumu yandi watintama lukubama mikwikizi tala jeseke na kuntwala lukubama mikwikizi tala jeseke na kuntwala mama mwilu oye ya solo tozali ba Congo kasi mbuta moi zali atana moi extrême ke omeka ko limbolela biso moi message bimi na kationa pour que bayo bazali na maîtrise ki Congo te bayo bana ko comprendre message linya motuya oyo mama mwilo yaki ko pesa na mama ndumba wana ya solo soki to kote na kati nzembo mama mwilo yandi wavela donc mama mwilo ye apetwa ma
beto mpe tukala bavela donc biso pe topetwama voilà muna kinchona kyandi kasala vutu kama nima ko donc na bozangi na ye na bo pauvreté na ye azonga kasima te muna mpasi zandi kasala vutu kama nima ko donc na pasi na ye azonga kasima te mama mwilo yandi wa vela do mama mwilo ye apetwama biso pe topetwama muna mpasi zandi kisalu cha mfumu yandi wa tinta madonke na pasi na ye amonaka musala nzambe atikaka ngote ayikaka mpiko voilà tamu susu donke soki bandeko soki bana jeteke to bandeko na biso jeteke basala théâtre ya mama mwelo bolandaka boyeba donke degré ya pasi o mama mwelo amonaka ngata musu soki ndavani meme nazanga moko na kati ya biro to na ndako soki na kanisika ka pasi ya mama mwelo ngamona bani nanga kolela encore ngape maya miso nga kenanga musi ezaka musika te na bandi kolela ya monaka pasi biso nde tokomi kosepela na pasi oyo bango bamonaka alors soki to continue tala kuntwala mpasi kisalu cha mfumu yandi wa tinta madonke tala doke soka tali na liboso pasi azonga sima pasi musala ya nzambe atikaka yango te ayikaka mpiko atinga makaka azonga sima te pamba te mamwilo azwaka batanta so ndenge na ndenge tango papa Simon Kimbangu akangamaki akena ba meme na nani na prison na Lubumbashi meye atikala kina bana na ye mutu akosunga ya zate soki mutu ameki ko ya kosunga donc ba flama ba telemelier na banza histoire wana to yebi yango donc maloba ndeza na kati ya nzembo wana anasuka balobiete lukuba malukuba mai minkwikizi tala kiese kena kuntwala donc bobongama bandimi pasi ezana pardon esengo ezali na liboso donc yango yande en bref explication ya nzembo matondo mingi papa Simon Lando na message kitoko boeli biso tokoloba nini bandeko balanzi amenga makimbango television ngai na yo tozali na lingomba ya tata so igara balobi na biso likambo seke obeti libako lingi kutu baloba na yo te metala mama oyo nazali ko bandela yango butu moi alaki ye moko ndenge balobi na kati na nzembo malgré nyoso basala ki ye ayika ki mpiko kasi soki ba reprocher mama ndumba na elateli ba reprocher o tie crayon ebele o tie rouge ebele o lati elambata mususu zali kotika tolo to pe mole libanda o monyango mabe tokanisa pasi ya mama muluba mama papa lobi to sunga na to teana soki tokanisi pasi ya mama mulu to tia yango na mitema na biso tokomi tokosala makambo ndenge elingi kasi soki tozali komona kaka tozali kosepela aya nyoka maki na ye mpo ngai na yo lelo todenda nde tozali kodenda solo pasi pe ko swamini kozala na kati na biso tata nzambe solo kokanisa biso te tolinga te pasi oyo tozali komona butu moi mbula kasi to ye mpona kopesa nzambe maboko tozwila yango lifuti mbuta tokomi kokabwana biso liloba nini ya suka oyo bokoki kopesa na baye bazali kolanda biso en direct ya menga makimbango television na ntina ya bainspire pe message fort oyo bakotika nango bayeba te tolandaki papa cordon na nzela ya mama falon ntima na kati ya émission tolobela mama mulu po ete batikala na yango retour ezala na sima baba na kobenga pe na suka nango boko pesa numéro ya contact na bayo bako na ko joindre bako en contact na papa coordinateur général ya ba inspiré maloba mboka abino. Merci beaucoup na koloba mingi te mama na likambo kaka nde batu nyonso ba yebike bazwaka ba makambo soki meme mpeve ozwi mpeve obandi komona makambo donc tatanza mazo talisa ba révélation moko boye salatu oyana nkamba papa za kozela biso na nkamba ozwi banzembo ozwi ba vision bandoto il faut kokomaka yango pamba te papa baka to komaka makambo nyonso tozwaka po bible troisième partie ya bible to ekokomama troisième partie ya bible ko partie ya tata molimo santo soki tozo komate toyebite makambo ni tokotia na kati ya troisième partie nde na tina wana mutu nyonso oyo azokozwa likambo ezala bandoto ba vision banzembo faut kokomaka yango mingi pe bazali ke bazozwa ba schéma pona kati na biso mingi bazwaka pe ba schéma même bana mike donc c'est un don oyo kaka za na don spirituel donc ezali inspiration voilà. Donc to sengeli nde kuya na Yerusalem donc biro ya ba inspiré yango do ba pesi biso mokumba to tonga biro biro tozako tonga oyo to tonga ki papa récupérer siko etikali to tonga dortoir nde tozako tonga komi na niveau ya
totiaka toachi nde mutatika lipo batu bakota balala soki mbule beti moye bapola ezate ndi yangwana tosengi pe lisungi bankwalu zololo mbote donc bata bonne volonté poneti ndako totongi papa récupérer akbando loger batu na ye donc n'importe qui akoko yape ayako landa ndako ba inspirer ndako nde ya papa ndako lingomba il n'y a pas de problème. OK. Donc numéro de contact numéro na biso 089 83 67 726 wanda numéro ya nani ya Orange ya mpeka numéro ya WhatsApp. OK. Bon, d'abord bato Vodacom 081 610 68 40. Andiamenga makimbango télévision ezala ki bongo émission na bino tolobela maman mwilo butumo eko kamba makepa ya maman Falantima bomona ki lolenge kanito laksi bino elongo na révérend Landu Simo o azali bongo mokambi coordonnateur général ya inspiré na tina ya masolo ya tata Nzambe pambate mosala na biso ezali kopesa yawe maboko na mabondeli pe na misala to pe na ba elema oteli ko yela bino ko panza sango tata molimo santo mokili mobimba yasolo bino ba ko zoka liba ko kolanda biso butu moi na kati ya chaîne na biso menga makimbango télévision to s'abonner s'il vous plaît to partager ba émission na biso na pesi mbote na communauté kimbangiste nyonso na ko bosa na kate na ba mama na ngai na kati ya groupe WhatsApp mama Azo mama Nina Bamona mama Lukuikilu to pesi mbote solo na yemo comme maman Tina azali bon maman indicatrice na biso na 4 na groupe maman Carole ba bon séjour na kati en Kamba maman Nina Afonso maman Angèle Kimia na libala nde soki to simbi yango nde to kopesa tata maboko ba maman na kati ya groupe to zali bele ba maman nyonso ya Kinshasa ba maman ya Koreki ba maman ya dirigeant bino nyonso to zali na kati na plateforme pourquoi pas ba tata pambate to zali pe na groupe ya mate ya ba tata nde to kolobaki butumo ba numéro na biso zali na ba ya écran to kota na kati na ba groupe to teana pambate likamba tata moli mo santo soki to temite zali pasi mbote na yo papa Baudry Maunu wazola oyo bayebi epai ya bamia na ye papa Baudry Maunu nzuzi kinto di cœur la main dans le cœur je m'aide en aidant les autres papa Sunda Afonso bambote bisika bozwami papa Japol Beken Satozola bambote esika bozwami elongona maman Christelle to bosani binote bino nyonso oyo bozali pene na biso na ba conseil butu moi na kobenga na ba encouragement na ko partager ba élément na biso tata moli mosanto akobosa na solo bongo mon côté papa Dodozola papa Jerez bambote na bino révérend Poetou révérend Martin Manzanza elongona maman Nicole bambote na bino nyonso bisika bozwami maman Falon mwana eba maman mwana eba tata na kati ya mosala ya kopanza sango to sepeli mingi na kati ya mboka ya bule na ba séjour na biso pe to tondi Nzambe botondi pambate malgré mikakatano tozali kokoba toujours sima ya mosala na ye elongona révérend Simon Landu pona ko yebisa bino likambo batu mingi bakansaki ngana sala ka pasteur ngana za pasteur ti nazali kaka simple chrétien donc ataki nkengi oki longe kiselo qui passe na sana ngote donc nazali kaka simple chrétien donc pour na maman journaliste akanse peut-être ngana nazali révérend yauda bengi nga révérend mais ngana nazali révérend ti nazakaka papa mondimi mais ça paye mon côté batu mingi pe bakansaka ndengo na me na mbeki kopesa moi lumière na sikawana nazakaka simple chrétien. Yasolo Mbuta, merci pour la rectification. Pambate, nakotala mokumba bozali nengo ko la coordonnateur général ya inspiré solo na ndenge hiérarchie église ndenge to yebeli makambe ko la kaete donc ba grade ya likolo c'est que faut ko la tam susu diacre tam susu longi ndenge to bengi révérend merci pour la rectification pambate lingomba ya ngana tamoli mosanto il faut ko tosa pambate lingomba ezali na libeko na yango merci na bino nyoso balandia menga makimbango télévision pe na mitu na bino au moment fulano zaki ko loba révérend c'est que bolo on a totia papa Landu Simon Yazali coordonnateur général des inspirés kimbangistes voilà nde yangoana to kutena biso na mikozeli ko na élément mso tozali ko bénéficier na mopepe ya nkamba tikete mopepe o tata moni mo centre azali ko asperger likolo na biso et comme la bino nyonso bozali ko landa biso na bandaku tozala brancher na menga makimbango télévision poto manke élément ya blolenge ote to kutena mikozeli ko ya bambote bisika bozwami